www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epila, moto epila na poto kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele, poto na ozana kembo alege moyo lele. Bonjour mes chers téléspectateurs de partout où vous êtes. Beaucoup de chance ya Rolanda biso chaîne na bino poto na poto. Mbote bisika so bozwa mina ba parler. Est-ce que Rolanda biso poto na poto. Toye awa toza sur Jubek o bana kini ba benga matete Jubek. Toye ko zabina information ya ba musicien il paraît-il ba musicien déplique ba longwe. Alors, toye to so na bango to ba qu'est-ce qui s'est passé? Ni salama pour que ba longwa na ka c'est cher ya déplique pomba. Donc nanga na bino toye bango le l'émission na biso ya poto na poto. En tout cas, quant à moi, je salue tout le monde. Restez branchés, vous ne serez pas dessus. Tout à l'heure, en fait, c'est ce qui s'est passé pour que les sous la il y a groupe, il y a des pics. Donc, ça, on a besoin d'informations, la source, tu peux poser information. Tu peux expliquer les boss que je salue. En tout cas, merci à la caméraman Slim. En tout cas, nous sommes présents. Nous accompagnons sur Derek Dior. La bino to kota na kati to mona ndenge répétition salima to mona ndenge baninga ba ko évoluer na musique na bango la musique eza nde boye donc faut que ba msizwa longa po biso ba auto sepela na boulot na biso donc tout à l'heure là to kota to zo répétition to mona ndenge masozo leka quoi. Je sais pas si mon caméraman Slim est d'accord avec moi to kota na kati to ta ndenge répétition salima babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information, Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. Nabona konda nzoto pona yeo siapata nabona konda nzoto pona yeo siapata naboba kalingela ngayo nalela naboba dundela ngayo elela okende desela nano mama ye okende desela nano o maketo papa naboyina ngabashida noto ngazitika ngana zala dubita nilijozi nabegizi ya beba shida noto bebe elenka baseleo na cheche love kominde ya bacheleo na kimbutai na piste se womae android veut dire que mon cher Black na moni pe totanga ba musicien Congo Black bazo sala musala na bango kitoko lokola ye Fabregas lave pomba de flic ya woma hérité wata yenga Robino Mundebo Ibra Dore woma Fali Pupa Veregola woma Deception yebisi nzoto foko topita na mbeto kala malade kosamisi Toma oko yete o sinyeli wanangai maketo
ngai da FMC ye bizizo to bagoto bita na beto bagotiela nga konit kutai nishafisha pana ya brita zimankanda zoma ya teo sinyeliwa ngai bebe yako ya teo sinyeliwa ngai mboshi mungi ondimi blaka kufaye a toujours besoin mafuta ntabelia makado mingengi soki eza na moto otika na profite wo ngana zwa libela onyokoli moto ndenge nyonso bebe yebani erataka te o nazanga nanga nyonso kasi bolingo notelen kabasele nazanga tapale kasi adresse ya molema na yo te love na yo ndepesa ngai identité wa au pays des amoureux soki oza te nakomi sans valeur refulema nanga libanda motema sente ya mushi yao nazolela ya bre ndatangi tuje na bao omoni ndenge nolelaka ya Pablo Ngoma moni ndenge nolela yo yeminado yaka pardon binatoro yeminado zonga pardon binatoro ma toro guche woko yate o posineli waya bawe na pusu bébé poissa yoga bien mbatera seven na pusu bébé poissa niye papa quelle ingratitude to yoga o tonton quelle ingratitude to yoga o de picho quelle ingratitude to yoga o ngata vago tigate monga bongi na maboko ula beba go tigate monga bana na maboko ula botobela bapota mabumu pona tobela bapota mabumu pona ngai tobela bapota mabumu kritetisha batera sever na pusu batera sever na avion batera sever na wewa quelle ingratitude de picho bwakisa biso quelle ingratitude yolobi yo bwakisa biso quelle ingratitude de mao bebe kokende kolala te o sheri nanga ngana hananga nzambe mami ngana hananga nzambe sheri ngana hana nzambe bebe ye mai ngana kayo. Vraiment, en tout cas, félicitations. En tout cas, félicitations, on a senti. Quand on a chose Sabino, dans la poto, dans l'Afrique, dans le monde entier, tu vois, il y a plein de sources, dans la solo, en tout cas, il y a de cela quelques jours, nous avons une présence, il y a un peu de donc, quand moi, on a fait ça, on a yoki. Je vous salue déjà, bonjour. Ouais, bonjour. Hein, bonjour, Bandeko. Bonjour. En tout cas, merci. Nous, on peut se reporter, on a une chaîne, on a poto, on a poto, et on a base, on a solo, on a source. En fait, tout le monde a côté pour te à bouer. Blackberry. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas dire que surtout qui Black, tout jeune, là, bah, il y a un sous. Vous avez pas de pics pour moi. Bon, ils ont en fait, c'est banabé les lotés pour Abraham Nande, on est l'autre pétant à Barotambola. Nous avons bisagé qui était, il faut s'alancer nao. À Soleil Nande, on a clairement qui était, il faut qu'il y ait une droite, qu'il y ait une gauche. Donc, et ça, c'est normal. C'est normal, pour ça, maintenant, partout, tout le monde a payé, mais banal les lotés. Les zala, tu es au coup, et puis les zala, il faut continuer. Il va bien continuer tout jeune. On va dire tout jeune, bras droit, il y a des pics pour moi. Mais, tout à l'heure, tu as la figure au milieu de tout jeune. Tout à l'heure, Black Bay pas été. Ouais, ils ont Zélande token de dire que sur le Simbite il faut changer de là quoi. Dire que tout le monde que ça ne va pas, nous avons prise en charge quoi. Dire que prise en charge. Derrière. Si bah tu basé belé, veut dire que pour tous avez un gratte côté bazapi ba yebike, to pesi global control bambota trop venangai héritier Minimbu, héritier Fernando, héritier les sang Brita Zimakanda, Hélène Kabase le silence d'or. Veut dire que na Saint Amushia veut dire que tu vas soutenir la prise en charge quoi. Dire que bangwana quoi. Et bien voilà, orchestre aux en combo, tout vous travaillez ensemble. En fait, maman on est au Kenenzambabi, pour bangelo côté quoi. Après si bisona ba combo na mutu quoi. Dire que toi na terra nova, dire que terre promise quoi. Dire que nouveau terre, bah talakaka. Ba jeune sika mambo sika. Nyoso oyo lo bakaka. Et bala na biso Moscou to bi eza terre promise.
dire que yo boya na dire que ndefi na biso quadre alobaka aza 13e apôtre dire que za 12 apôtres mais aza 13e parce que yo boya po ye mo mtamiche nde biso pe toza terre promise dire que terra nova quoi dire que mambo qui est bien talaka toza dans les bons chemins quoi. Ouais. Quant à moi, je salue Barry Manzanza depuis States. Sans oublier Jenny Lem Aquarium à monde. Oh, Jenny Mère à Piste na Chaden. Ah, tu fais anniversaire, hein? Na pesi pe mbota trop wana vina mutunanga kati Jenny Lem kamba Angleterre na mobimba quoi. Talaka yo. Voilà, Blackberry to ko ba pena yo. En fait, boso tambu orchestre ndeni. Bino mo biska bu wuti paré ba benga ni bino. Effort ni bossa là pour que ba o bosi ba ndeko na so bosi o. Le IP za ingratitude za la tête parce que bo benga on déjà ingratitude. Effort ni bossa là pour que bango pe ba mo na ingratitude. Au moins déjà tant on déjà baya ya bossa ngala déjà bo il faut expliquer bango clair que ça li sola les corbeaux les renards tant na posa to profiter na fromage na bango te pe ça la biso mais ça penal seulement bo les laboureurs et ses enfants donc to travailler pe na pour to bénéficier quoi. Donc baya biba au courant de tout le monde que tout ça la musala ndé polo be futa biso pour tout ça pe na posa un pouce na bango pe et ça la pe biso bien na makambo to na ngo po isinga ka bato bazala ensemble mais ce qu'il faut ça la pe clair na bato ngo travailler na bango ça bango ko ça bango déjà que ndenge zana na sala bino bozala danger au sala mambe belé boé après par rapport ça li ngote yango ndi mteko ma ingratitude. Maintenant on se dit na moto clairement qui attendait tout ça la bouée tout ça tout bunda ensemble et longo na bino de tout ça sortir ensemble donc moto comprendre que biga té na ministre tout bunda ensemble ngabe funa ya pe na chape ba bras ba implice na ngai po makambo ki ni liboso quoi ne de tout travail pe na mon. Mais Blackberry si il y a quelque chose ozoyer là yo si peut-être des gens conseil bon je sais pas conseil ou remarque ko peut ça déplique pomba so Hollande pour na bandeko baza sima ou ba bandeko batikali wana yo osenga na nya sala pour que ba oyo o baza wana ba mona obne monete. Bon en fait quoi ba pesa be mutu conseil mutu azana pour ça conseil pour conseil na so nga pesa conseil be mo fo singa bi pina gete père na ba problème mo bonne o pesa ngana mo conseil so so be mutu nga préférer ne conseil na ote yam so ko ta Blackberry conseil ni no pesa ngai donc mon ezana ngo pe important makasti na ba no porter conseil na biga ke asa dia danger bet album ne pe dia danger la première na Trace TV donc partout dans le monde des bêta grave donc félicitations quoi c'est ça quoi. En tout cas, on a tourné les musiciens. On a préféré vraiment yoka pour que bon kanda ya nies kanda on yemba fort. Na bitu so pour solo mo to so to na be ya masolo quoi. Parce que 7 ans de travail te livré na biso boss Jano Bamba donc 3 fois boss internet. Donc il y a ça na ba 2 fois boss yo le monene, avana ba 1 fois boss garé donc il y a bien ça mon mystique. Kitumutuble na zibo sekangate na date soba oba dépense to sala pona yebo yebite biso soki to bomaki na biake teta tolinga kosomba ipaseta na kinga sa beni masika na ngai okoma ko epana ngai par semaine dans un mois 4 fois 7 ans de travail Kitumutuble na zibo sekangate na date soba pour ma dépense, tout ça la bonne yeba yebite ngai. Ce qui te bomba qui n'a bien que c'est donc ton linga qui somba. Il pense na li bébé nanga yo mama. Yo comment tu es pas ngai. Par semaine une fois, dans un mois 4 fois. 7 ans de travail. Na patiente qui no tangwa swaki kasingai. Pasi ya pamba bongo na ndima ko salela depuis. Beplinga ama vango na lukake na zite kia dieye minukiama. Ça c'est pour toi elle kabasser le silence d'or. Ngara bébé na ngaye. Jeune ngara bébé na motema nango komisina oliki na yonga ndo toki na trisho yebaka kai. Kasi yo ya soso atana ke yimitelenga no tango na kosongo fondela bolingo na yo stipi ngazibaka te kwa bien. Dokal Lwemba kwa bien. Jano Bamba pomme de mer. Na fongola yo. Pomme de mer na jano. Na fongali yo ye. Na zosela kaka. Na mela yo. La kasose
namela yo koma ya milelo jano bamba ye nzambala bato lingana yanga bolingo ngwe koma ya milelo Erite Fernando paske nakanisaki okomemelanga bonheur lelo komi omemelanga sanduku ya bamalheur na GD66 sazalaka mokonzi motema na ngai yo ndoza mokonzi umela na ngwende na yo na divox leta kabolaka bozwi na kosengaka bola bapasi ya bolingo kende na ndambu na yo shingo moyo tikela ngai ekomako asimeteri me ya balèvre na yo jano bamba pomme de main shingo moyo tikela ngai ekomako asimeteri ya balèvre na yo pona mashango mabeni nyango balimbisaka te bebe nanga na bomela pata moto te nzokozalaka lipasa te kingo talaka nsima te nebi mabe nanga na bondela bazonga lobi ekomi le passé bongo fitir nanga na maboko ya moto oyo na mesana te le présent nanga odétruit choisi kitenge fisa papa bobondela ya nzonga chef mboko ko bande wala c'est la chef oyakina bo moyina nga lokola Moïse Jano Bamba oyakina bo moyina nga lokola Moïse Jano Bamba bolongola ngai na bo munzoko yakinde po détruit non vi na ngai na sali yo nini ba importation na be captation isali ba jeu de charme en couleur nga mawa mais WhatsApp ndio côté hapo WhatsApp azalit WhatsApp pa côté wa WhatsApp makambu baba au bomi mwinda makanisi na yo ekomi wapi chanyala compreski yo pour moi c'est nanga na caresse na yebite soki vraiment ya dame na yeva balia kambu manini tendresse fausse liana londa j'appelle bébé nangai Mandela welela apartheid Lumumba kufa pour l'indépendance Papa Wemba na scène Est-ce que yo banza campinga yo Wonga mabanzo nanga elilaka bébé nanga ye Ah ouais Mbakanza wapo na chapele bébé nanga ye Mandela welela apartheid Lumumba kufa pour l'indépendance Ndengo lingyo bomangai Ndengo zokano bomangai bébé nanga ye Bébé nanga nzambe nangaye bébé nanga nzambe o bébé nanga nzambe nangaye chéri nangaye bébé nanga zenza nzambe nangaye nakokya na yote jenoye nakokya na yote wifi ye Boso kibilo koyeleki kubebe moto nyonso azokata kole mulasani moto nyonso azokatako fibatemisa bibebe nalinganga toujours ozala yanga yeye zongelanga shano ye jano bamba kozanga ye nakokepe nakorowa sereye yetikanga nga moko isole jano bamba yeye. Voilà, continuons. Bébé côté biso na photo te poto si to changea. Papa côté biso na photo te poto si to changea. Toto côté biso na photo te poto si to changea. Toko na longia ba papa wo na nzoto ba responsable. Toko masegoluka pona Shalime yeta chef. Toko masegoluka pona WhatsApp. Mona tsukai. Toko masegoluka pona dike bouger. Bébé kotanga na photo te ponasi To changea. Kotanga na photo te ponasi To changea. Nakoma na baya brita si makanda o Nakoma na Jano Bamba pomme de main na biso Nakoma na ba Jimmy Kina Nakoma na ba Konite kuta bakombo Nakoma na Guilherme Longa Nzambe na ngai Papa kotanga na photo te ponasi To changea. Kotanga na photo te potosi
tokoma na global control ya biso. Félicitations global control. Et voilà, mon frère Guillaume Melonga, la senti libanga na veille plaisir Guillaume Melonga, je te salue. Et pas Angleterre quoi. Guillaume Melonga, il est un patron. Des gars, il est un patron. T'as qu'à tout ça, tu le Guillaume Melonga. Donc faut mouta banga déjà. Moi que ton Guillaume Melonga sola na ye. Mon frère Guillaume Melonga en tout cas yo yebi. Mais il était pour permettre nga, na senti nos pères na biso na coin wana. Mais il faut passer na girep. Na girep. Permettez-moi de me lever. En tout cas, il y a un au moins un sala. Donc, je fais ça moi dimi quoi. Parce que quand on retourne, il y a Moscou, ça c'est vérité au sabato Hollande. La question on retourne, il y a boire ça là, il serait lourd, ça c'est bien. Donc ça va on a bloqué à Katipo, on a ici, on est studio, tu travailles donc deux mois et puis ce matin tu as dans ma caméra leader, tu as les ngambo on a pour le moment travailler Mickey Kaka. Et au moins dans la tongo tu as travail, tu travailles mais minga le bête Janobam de pompe, Janobamba pomme de mer. Babi père bano bangoyo. Zingania ou hériter les sangs à milimo. Même ça tu vois là bayoka. Tangwelo kwanza mbetele maganani ya kitisaka ye. Lele telemisa eloko na yo. Na magejo pena bengi mami, valina bengi papi. Hata mopesa yefe valina yebi tata yoko byanga tangeche. Hata movingi komodore na ngalo biguto kosombisa nga wewa. Hata movingi boduga ya prete ya lotoki sanga nanga Kapinga yo, kapinga kapinga yo. Kapinga keba, kapinga yo, kapinga. Oui, ma cambo, Barry Manzanza, Jenny Le Makoé, maman, essaye bino, Adam ici. C'est que, il monte au boaka, au Sansini. T'es père, toi, quand on a kanda, potozaki batu akala. Posoka histoire moi kala baba batika mutu moro na kati mai. Tuzaka misatu, moko atika la mibale babimaka. Nous sommes malembe pardon pipi. Nous sommes malembe. Tozoro. Ezoro pardon pipi de auto. Atra excusez comme ko c'est auto pipi avec ça peut mbona ça c'est bambonde ça veut dire beta mbona bakosa. Oui bini. Nengo yo oyemba. Oui, la fois passée na yaki na vanda quelque part na senti au boaka. Et mon kangi miso. Fungoli bona kasa ndia l'autre la maison Dieu. Oui mutna lo. Ah, pe ngape na mutu akoloba mingi. Yo oyesika. Oye, moni ndule oh foto ni mabe batu. Moni baso ni mabe batu. Yo mo nanu. Ni mana nani. Te pe ngandi ma mingi zambe. Na fe na animation biso tona doatir ka moko. O tolanda. Ya ka sama jisi bigi nton chengo kudibende. O tu batikali onani. Nyeso wana ki habite. To yebi batu balanda ba yebi na otanga komo so bo na tanga komo. Ndeti mutu wana ngana ebieta yaona beto lisolo moko na biso ke tozaka misatu na mai wana toka misatu baka 3 na toka misatu na triki wana okotanga na ngata mais suwa kotanga po beta ignorance batika ngana sima pepo bango teke ngana kokoma na bamakambo bango bunda bango ezalaka ke batika nga bayaka kozwaka apo bango babimaka tozaka misatu bayebi tina miboye bayebi média déjà ti ba mona ngana média bo bayebi bana kanda babi ndoki wa ye donc mambe baby mukolo makambo na mambe madame fuezanga bakri wana ezanga ebele kutu babwaka ndeti boro moko na bwaka mikolo boro tondo ko bwaka ya katso nana boro moko na ko bwaka ngana ko bala lisusu te ngazoro ngana ko bala lisusu te nzambie ngazoro nzambe mwasina tela motema basenta ye na santinele yango na simba nzete ya liboka pona tuta banzele tuta ye eboka o bwakela bango eboka Patrick Ekenga nanga Erike Masudi ya biso nzambe tala na fuli bana na Kongo babonga bili kintoni kuto to benga nzambe abimisi bango lelo baleka na media ba finga ebosko ngai muto na zaki na kata kesi pe na biso bango na ye tout jeune na beri ba pesinga lokola minda mukili tala ba kanda ni te nana kanda mabepe nana kanda so loko na suka u so beta kapinga ekotanga mabe zembela tata wana te yalinga ite bana ba progresser donc keto lokola mwana zuma vila moko likolo ya mumuna kaka ya tika na se akomo tala bango c'était ma vie de loin tango lokwa nzambe tele maganani ya kitisaka ngo kota sko Jenny Le malakati Jenny Le ma misi akwa mamon obeka so solo lié numéro au pesa numéro
au moins en Bassal. Jenny Lema quoi yo. Est-ce que bambisi bavanda na mayo na bachana ba vitre. Je pas la monde. Babi Jenny Lema quoi yo, babi yonde abiso papa fleur. Tango lo kwanza mbetele maganani ya kijiza kango. Elongo lele tele misa biloko na yo. Babi kembuta babenga ya chosi sikitungu nanga. Jenny Lema kwa yuma bobali kitoko baba. Odela de la fortune na beti banyama bakivi mapika. Kapinga yo, kapinga yo, kapinga keba, kapinga yo. Kapinga maître Dieu Kindoki. Attends boko. Attends boy. Ça c'est pas ya ba travail ezali quand essaye bino bandeko en tout cas. Nazo ki chance yo ka bango la fois passée une rap en tout cas ça déjà que non. En tout cas makama bien ezali. Black à quand aux disque. Ouais, normalement tu mis ça dans nos premières chansons et ça chanson to bon pour na ça juste annonce. Pembe live na biso les patrons Thomas Makete. Donc je le salue à passer pour kota salut au bambo tebele. Merci pour yo ça la rendre to solana ya surtout bien na 5h c'est que 8h déjà vient réaliser déjà. Donc tout bana na chanson na et ça chien annonce mais merci single na biso iria kana ne makana ne o maintenant to calé pe na date fixité mais akana ne o ba mesenyo so o ba produira ba jeune talent ba produira musique à Congo. Donc tout ça pena tout ça la musala mo boya bien. Donc boya oza pour ça produire disque beto oza pour ça azala comme distributeur ya disque on va contracter biso na plus 243 82 622 13 98 donc plus 243 82 622 13 98 donc na pesi ba ve na biso tout au balinga biso Pilipili en tout cas excusez-moi pour la sauter côté animation pesa ba on travaille na mbonda ba comme na ngeta. Il y a la biso siko. En tout cas, abeta lo mo boya fe we ramakasi. Abeta o, beta o. En tout cas, depuis qu'on s'est erreur, en tout cas qu'on néglige aux erreurs graves. Tout jeune. Ouais. Est-ce que le concert, ils ont répété tout le temps concert. Ouais, toi on a un concert moi to calé date le 21 avril et to beta on a Héros Congo na fiki noana veut dire que batutu balinga bayoka musique ya sika quoi. Veut dire que eza musique ya sika te menzo to sika na musique ya sika. Dire que o boyoka ki tom so c'est pas pour manian c'est un muke. Dire que o eza kati na biso ndesko ezobima. Boyoka Blackberry ne on s'est déchaîné. Boyoka tout jeune ba ondenga o aroyemba na ndenga fonde pe ba Mr Baza. Boyoka pe les grands animateurs na biso oko ta pesi eza dimi pour expliquer ba banda ndenga ndo pesa ba cri. Si lelo ndenga zali. Veut dire que boya le 21 avril na Héros Congo wana. On est à première concert na biso to bengsi batutu et ça bien fort. Ouais. Siko, selon bien mon beau travailler les. Beau taille samando qui côté ni. Ka côté depuis to voilà bâtiment beau qui pète to beau calculer. En fait biso to ça bonne musique on est à la musique c'est un bon. Pour le tout monde pas fou ma foka za mutumo ba kala calculer monter. Te biso to calculer pena te tom so to solo mamba pomba nian c'est ça pour to ute kuna ya ngwana tom so botu na biso mamba en fait. C'est combien de temps pas pour moi? To sali 7 ans. 7 ans. 7 ans. Sur 7 ans on surtout quand erreur muki o ya sali ya ngone bimsimna. Te sali erreur te parfois le malheur est bon tom so to bengana biso te tom so to ngato zape auto zate. On dit confirme ba bengana bino. Si ya bien bengana biso ya ngwana to. Alte yo selon yo ngo monise makamde de kende parce que biso de biso dans ma source. Pour spéculer moi trop au a bengana pour ndenge na moi travail za ana bande construire baza ah. Bon, je sais pas tout bien balé tout longo la bino ko bengana bino za moi passe. Ouais, ça n'a pas si mais ça la biso ka passe babosani tout
Tom Souba Bossani pendant 7 ans. En fait, tout n'a pas Bossali 7 ans, on est né à Sali 7 ans. Je veux dire que Banda qui a fait Marambo Banda. Pour en fait, tout bimison album, tout ça d'abord 5 ans. Naïe. Avant l'album, avant ouverture, tout ça d'abord 5 ans. Après ouverture, avant ouverture, déjà tout ça qui tout ça d'abord quelques années déjà. Tom Souba de l'équipe, et qu'on a 7 ans avant moi. En fait, il y a un peu comprendre que on n'a pas ouvert à ton autre travail. Tant à Longwe, tu vas nous préparer l'album à Côte d'Ivoire, tout ça là. Est-ce qu'il y a un bloc au nom de Pesa? En fait, ma tête est qui souk, c'est ma tête pena. On a maintenant constaté ma tête pesa moi trop et pesa pena. Te babi oh et pesi na gauche, na droite, droite et batté mais. Tu vois, on a un zémo, tu n'aimes pas pour manier, c'est ça. Titre dans mon été. Blackberry, tout béton. Voilà. C'est bon, Bokassa, au foulard. Les abonnés, ils ont la biso, ils ont eu pour manier, ils ont eu na mamutu au sala. Comme je vous ai dit, il y a une rep na bango, plus ça na bango da koyemba. Alors comprenez-moi, il faut musa et les camarades belé. De préférence, il faut sentir degré à travaux basant nango. Au lieu que ba passer ba sous no lo baté. Musa ndé lo bela bango quoi. Ngai na lelio, mawe comme mi fidèle o lolo na yembi na loyembo. Mawe comme mi fidèle o trésor na lelina koyemba. Zombo keleli mbila na nzete o repari ya pokoyo. Likambolo kita grave o bebe na la linzala ya bolingo ye ya bitula bakomate ka mwana moto atana talo moke bakakola bakovaka kaye na tekami vraiment na zando ya ngwanzu matana mbonga monya to basominga vraiment na zando ya ngwanzu bakuminga korta kuluna endombi di vacation l'amour bebe na ngai bekawate bana bosote bible ye yo mama ye mama machaki oyo mama yangote onazomona yangote onazovivre yangote onazosima yangote Christelle Kinwani benga petit Joïsa kwe Clarisse Bilonda yebisa Irene Ngalula jeleme o bakajika fendi bengerite minimbu c'est pour nous. Libala oh libala tunanzango oh mama tunanzango basopela yonde masolongo babala kala bayebinde makambu. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bango babi non, to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, que ça soit en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Anakati. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport nakati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, pour qu'elle s'appelle minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant.
maintenant quand on est besoin mon siko bo benga numéro bo tin de la biso va coordonner la bino et puis biso peut être tin de la bino CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.